Fula. Fula. Na fula ngo? Fula. Fula papa. Mesdames, Messieurs, fidèles de Kilongo TV, bonjour et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, j'ai ce réel plaisir de recevoir pour vous les nouveaux mariés. Le pasteur était à Kanda, Papolaga, on a un nouveau marié depuis à Bali. Coutumier naye civil nena on a moins na libala ya bongo te so na kosi bobenga bolakisanga ba image tozane a mpandi que les mariages soient honorés de tous les institutions divines yemei kolo sumasi à Nazareth nzamba solo a pesa lobi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ba osala mutu moko pasteur Lité Akanda bonjour. Oui, bonjour papa Rabi. Boni santé. Tata na biso ya likola zo batela pe azo bomba biso. Amen. Pamba tengana lobaka mokutanisi batu eza bobele nzambe. Soki nzambe a permettre te batu bakutana, batu bakotikala kokutana te. Et tant tozo mona na boeto lobaka na nzambe merci po bo monani eza mukie. Mais na sama bele tant kozala mulai. Pozo mona mutu a vivre 40 ans ya pamba mais na sama bele asali 60 ans. C'est-à-dire mabele eza mukolo ya biso nyonso na se na moi. Kokanisa te ndenge to nyataka na mabele na lolendo na fier toza mukolo ya mabele. Mabele aza mukolo na biso. Okoyoka mwana moko makriton shibili kitona pesi lisisa lobi ete lobi bakomaka yango lelo te. Ozolanda lelo eza lelo ozolanda poto koma lobi esengeli to mona lelo. Au lieu de exemple, il y a la Bible, il y a Bill Clinton. Oui, bango pe baza basali ya nzambe, mais bino nde bozaba na mike boye bakate. Kola pambola libota na nzambe obolandaka biso partout, monde entier mokili mobimba. Je suis le pasteur Lité Akanda, frappe na le frappe na retour. Lokola ya nzambe tata kutanisi biso, na pesi ba diaspora nyonso mbote, na pesi ba combattant mbote. Na pesi ba oyangai ba warion na ndenge koti na kati ya politique gouvernement ya ba warion tata pambola tous les warions na gouvernement na ekomi pe ya yoka ekomi pe ya ngai oh papa na yebisaki yo lokola nga na ye libota na nzambe boloba merci mutu oyo mwana likinda oyo nzambe atindaki na se na mokili yeyo aye. Mwana likinda Yesu Masia. Ngai papa. Oh yo kaka mwana likinde za ngai. Yo mutu babota mne bele bongo comme ça. Tie, tokoko bota mebele na libota Jésus pe babota ki bango ebele. Papa nazoloba par rapport ya époque, Bible zoloba chaque chose à son temps. Tanyo so mwana likinda bota maka. C'est par rapport à message to ya. Par rapport à message onkola lobaki. Ngape na bota minatan oyo. OK. Nkolo asali ngolu. Tokutana o tokutani ya wenzambe tata pambola bino. Merci. Le Bukabu ya ancien ya quartier latin à Koufaki n'ebite so yokaki yango. Effectivement na yokaki yango parce que nga na landelaka nyonso ezala na musique chrétienne ezala pa na ba politicien ezala ta na gouvernement mais mingi komande musique ezala ta na église oui papa. Bolamu eza na musique profane soki ba fongoli o misu to koyeba te. Bolamu nini? Mwana na ngai Patrice ayembi boye. Oya ngoi musoko. Ngoi musoko mwana? Oui, ngoi lisoko mwana ngai. Ngoi musoko. Ngoi lisoko mwana ngai. Alobi boye kolala kolamukeza habitude te. Yepe mutalobango te Bible mutelobango. Nazola ete ba pouvoir apambezanga tina. Bible mutelobi yango kolala kolamuka eza habitude te. Le bien na livre ni. Faut na cantique de cantique hein. Ba livre ngo pe na kipaka ngo te. O eyela ngaka yango na lobaka. Essentiel message leki. D'accord. Papa Rabi Landa ndeko na biso abeta base na quartier la terre lelo azana bo moite atiki biso. Esengeli moko na moko ami bongisa po lobi ye pa kozala te na mokili. Amen.
Papa Rabi toza baleki nzela biso batu to banda Congo te biso pe bato ko silisa Congo te mokili ozomona batu ya ndenge na ndenge baleka na pesi famille ya Lebu Kabuya kimia na nkolo ezala kati na bino ata Kofi Olomide pe azolela makasi Kofi Olomide bomo molimo na yepema na kimia Kofi Olomide nani akufi Lebu Kabuya mtakufi Kofi Olomide agiste ba ko ba condoléances na présenter ba condoléances na ex patron na ye Kofi Olomide mopa mokonzi tata pambola biso. Merci. Merci beaucoup. On a un message à Pasteur T Akanda pour Lebu Kabuya au hôtel Gotika biso molimo nepe mana kimia Lebu Kabuya betei ntango molayi na quartier latin. Pasteur T Akanda to beta mo lisolo libala na yo. Et ça les sengo Pasteur T Akanda Bali no mo de musapi alliance ezawana et mariage civil mariage coutumier et leki kitoko to monaki parrain ezaki papa Eric Mwamba. Eric Mwamba cyber café visa na kati ya ndako. Yo nengoza comme lala na ba visa. Na lala na ba visa na la mukana ba visa. Eric Mwamba to pesi mbote et na libala na yo ba te belé ba la kai ba soutenir yo. Lokola mais pour ne pas citer tout le monde. Qui peut citer aux libre. Même ceux qui yo ko citer tenga na ko citer na preuve te. Lokola je sais que mama ni mama et ko zanga te. Oui. Maman de Caire. Jamais coûté zanga. Mama Waro jamais coûté zanga. Maman Olive Lembe Kabila initiative please OLK Amemangambo nyonso na mutuna ye bolamu epolaka te jamais coûté zanga. Jamais zanga. Jamais zanga. Et bon uzulu mona nkobo elika munini. Te papa na zoyi bisa OK jamais coûté et pas ya maman ezanga. C'est pas un problème na otanga te. To mona ki na TV. Prophète moko na kotanga na ba komba ba prophète na be vecte soki yo mo otanga ça va prophète moko alaki ya kopesa yo ba veste apesa dikaza masanga dikaza secret to masanga dikaza apesa ki ngai mais lokola date ezalaki musika na mela yango ka kuna na bandal o mele ba kazo ka bandal kaze nyonso na mela yango na bandal 5 kaza secret les nani mtapesa yi les écrans prophétiques prophète de la nation papa Banebele pasteur Denis Lessi. Mais là, avant fête. Na melaki yango avant fête. Wana premier cadeau. Deuxième cadeau alobaki akoyelanga $500 na mutuka na ngai. Oya pesa ka ngai. Na ensemble rolata. Ah papa, kochana nuba ensemble te na minute motema na ngezano na $500 na mutuka. Alakaki $500 na mutuka. Et c'est azui pe invitation. Azui des invitations. Azui invitation à lobby à kozanga. Mais yo petango azui $500 mutuka. Yaka olo ba pe na TV merci pour faire Denis Les pour pesi $500 au pesi pe na mutuka. O bombi a repona. Pesi $500 te. A pesi na onke. Na pesi pe mutuka ta lobby akoyana. Comment alakaki repona nini? Alakaki po yana ngo mukolo ya date ya mariage. Mais $500 ko sungo somba pe ba biloko pe ba ba. Kama kutu likambo makasi. Nzoka 500 fala pesa ngango bien avant. Pour aider na ba démarche mususu bon ezape mabete po alobaki akopesa ngango na miso abatu pona bandela business o banane business mutu ka marque ni ba ancien modèle apesa ancien modèle na ebi pete so eza nouveau modèle peut-être akoko changer pe marque na dernière minute aza mitu kebele papa Rabi ko mekate Denis Les mutu wana za na mitu ke puis avandaka na villa lupangu ne na ma campagne za villa c'est un bon type c'est un bon monsieur c'est mon ami très ami ça nengo mona bino na ebozana ba ligne moko tozana ba ligne moko tozape na ba très même na mate même à total na bilongi boy okomona ke ngana pasteur Denis Les tokoza mwindu te ya koko lekanga na pembe mena elongi tozandenge na pembe mais yo za mwindu ngana za mwindu sikoyo ya za mutu a pembe olobi ya za mutu a pembe sikoyo yebisanga na so apie 500 te apie pe mutuka wana te après mariage les 7 na ego luka yo après nuit de noces okobisanga makambo ozolo ba vérité oui olobani wana toko solo lango tango mariage ekoleka tozelana no mariage leka nde na pesa ba précision nango à partir ya les 7 les 8 yo yako lukanga les 7 les 8 papola te
Ah papa. Ngana za omoni ngana vi na ngai. Laka na yo bana mama leki bana mama kulutu menga ba laka ngai te. Oh, ekomi ngambo. Soko laki ngai yebaka o laki muta maladi ya mutu nano azwa traitement na telemate. Mutabaner. Mutabaner. Tika papa batu ba lukanga ba sambo na nzele ngana okeno lando tina baba resiko zo mela masanga. Oh, pasteur amela masanga te. Ti place ya zo mela masanga. O prophète amela masanga te. Te na lobite ke na kolanda prophète. Na bi bato ba lakaka ngai. Nga soko laki nga fo kokisa. Ba tumsu ba lobaki amela mo ba whisky. Oui, te amela ka pena 20. Ya lobaki sika bo bengise soki 20 zata we. Même nga moko. Et sika na yesu ki ba bière ezate na vanda kimia te. Bukokana vraiment. Ya na leki. Na fête. Na bongisi tembo. Na bongisi skol. Primis. Ba whisky ba jibi. Ba amarula. Ba zodod. Eh, mutu moka pesi ngai 5 bidon ya 25 litres ya lotoko. Agene. Papa, libala na ngande za kukawo. Oyo melio langwe, olali osumbi na bilamba, osubi ata na bilamba. Oyo okena yo. Eh papa, babala bakosa. Gochekele kozanga te ya komela nini? Fiston basendo komela nini? Komela na des autres fiston basendo. Serge Maneno komela nini? Serge Maneno. Kuna na France tata pambola yo. Komela nini? Sikoyo obengisi ba pasteur ni. Na bengisi ba pasteur nyonso. Okomona pasteur Emmanuel Tumba. Agoya. Okomona pasteur Sony Arozala. Okomona collègue na ngai otozana e promotion moko na ministère Kambaka Musuna Arozala. Komone zaka nani? Dodo Kamba. Ngana benga nge Kambaka Musuna. Promotion moko. Bongo natangelo ba komba ba pasteur. Pasteur évêque Mukuna Léopold. Évêque Mukuna. Alongwa kuna. Aya na fête na ngati. Moïse Mbi. Alongwa kuna. Aya na fête na ngaite. Papa Patrice. Na bengisi mwasi na ye. Pona mulolo? Mobile na ye na bengisi ete. Au pasteur de la foi. Oui. Aza na lokasa na ye. Na invité ye. Pour aza quand même papa Otto Kembi na ye. Na ministère. Nde na kanisi na lobite. Fona PCP likasa. Bongo monseigneur mo ambongo. Wana nde mutu na ngai. Ambongo soki aye na fête na ngai te. Po fête na ngeza fête ya basango. Ngana za sango. Ngana za mutu ya basango. Oh papa. Mosengo soka zengi me fête za na nini te. Po nga libala na nga ba ko bénir ngo na catholique. Mama Maria. Merci mama. Nguya na yo tokos. Alléluia. Toyebate. Tozali bana boyo. Pasteur baboya maka mama. Batu ba weli libala na nga ba pambola kimbangiste ba weli musulman ba weli ngabi lokuta. Ngana catholique. Okombo tata pe ya mwana pe limo santo. Amen. Mais edingwa kendeki kamba yoka jango. Oui. Edingwa ken kamba. Ake ko sala nini na kamba. Kesenga bolimbisi atiki makamu nyonso akute na papa. Total la ye pendant 2 mois. 2 mois kaka. 2 mois kaka. OK. Il est pas un commerçant. Na kikachi na ye wana. OK. Akoma na ye na ba stratégie ako traiter na bino po ya ko bimisa ndeti nzambe na bino aza ya solo. Ah! Total la ye 2 mois. Total la ye 2 mois papa. Wamba pas. Modèle mboko ezo souffrir. Kambe zo mona ngote. Alongwa papa to ya loba bilo mususu yo panza biso ero papa. Malembe pasteur ozobala. Wana otangi ba pasteur, ba musicien. Est-ce que Adolphe Dominguez ozala? Adolphe tata mobich. Voyage ngo kati mo bébé. Na monyango neti. Mais nazo comprendre rien yo komisi bolingwango lokola le corbeau et les renards mamai. Non. Adolphe agozalate. Atana yeminze munaye. Agozalate. Ngana Adolphe simbagate. Ah. Bon papa chéri. Jibem piana.
miliki na biberon azalaka na besoin ya mapa te kasi mokolo batiaka ye na nkopo esengaki mapa eya elingi koloba ete bana bakoli papa Lutumba sosola yango souverain akoli na bengisi Fally Ipupa du Cap la Merveille Marabioche des Pipes de War Mobutu Aigle Mobali Kitoko Koki Mobali Yanana Ketchope Yanana Bafana mama Boubou na betelo chanson moko ya Fally Ipupa mona yo ke majabu kuno koki na oto eminze mo Fally me koki te papa na buki bango na majabu bazwi muto bazwaka tenge si na bela mutu kala oningo yoka na bimisi bango makila na bazolo oh na papa yo mona nganda mbwe papa Rabi omwengane na zaboy ngana sali jujuju ezala jujuju ezala jujiji ezaka eloko moko papa wana babetaka nyonso yeba ko barenze te licheti tout na sali box na sali karateka na sali mariage coutumier ozokota okomi koyoka soni te babokilo esika babokilo baza fo quand même olembe seke pona ko pakola bango pe mama na désert pe bakamwe na kati ya mariage na ngamoko oh mais suka nango monetene na langwaki au sein des ordres na sali sous des ordres na sima na bino siko mariage ba musicien chrétien otangi te banani boya ba musicien chrétien bon José Nzita mutakozala José Nzita pe bozane presque ndenge José Nzita nazo féliciter makasi hein José Nzita tata pambola yo na monaki ye na debaba nani na ebemba nani na tomba Mombaya na tombi ya Mombaya Charles Mombaya José Nzita nzamba pambola yo na sepeli ngana sepela Canada jote batu balobaka les morts enterrés les morts bakufi bakunda bakufi na sepela peza suste bakufi na baza bomo kope ezali papa ngane na zabwe chaque jour na kena na ba cimetière chaque jour na kena na ba cimetière ko invoquer chaque jour nengo moninga na neti na cimetière ya basala nzambe ya ba politicien to ya banani papa muto ya sali musala kitoko na mokili aza muto ya ko honorer aza mutu oyo ya ko china place na ye aza mutu oyo ya ko kanisa mémoire na ye na ba date ya kufi José Nzita moni bereri musubino bo salaka tango zalaka na succès olosala makambo ozo salati awa succès silio kauki pembe kiti okomi na bisalela ndengo bandi papa Rabi kozwaka nga mutama sekite soko ye pembe na nga faut beaucoup de respect ozo respecter attaque moko José Nzita na succès ozo ke soni to likamunini soko za mutu asoni nga na za mutu asoni te o malembe nzemune oya je suis béni oyoki je suis béni ezobeta te ngane muna ko bénir ngo po ezwa siko place na nga je suis béni aya pa na ngai na bénir ngo je suis béni papa ngana bénir banzembo ebele na mboka oyo lelo faliti akomi na tokos des ngai papa na monde spirituel son nzamba lobia fongolo misu ngana za plus que ba mort et puis na mboko mutu aleki nga na kisi azate comme ça na kisi be bazo bimisa bali match kalaté nazo pambola ngo et ça succès makas pesa nga confiance donc senge nga bimisa pe po fongola po ça bimisa ke betite porte nga fonga ma porte kangami akoki fongola te shaingenge oza mwana changu nga pe naza mwana changu mais quelle ignorance yo za nango ko akoluka ngai te oh te o alukaka bana nguya te bazata na puissance te l'homme puissant l'homme de valeur l'homme du moment robotine nkolo ndumba kati na nkolo c'est le pasteur Lité Yakanda frappe na retour le pasteur Lité Yakanda et là surprise mo ba réserver pour na yo bande wa Kilongo TV n'evite so okokanga misu to bimina okati esika surprise za si possible papa Rabi ngai banana botama na papa na nga na mama na ngai
nanu basalanga surprise te bakangisanga miso. Ozobanga poza na barando na bato. Effectivement nga naza pe problématique na mokili oyo. Okofongolisanga miso. Pona mona nini oya mokilo na mona te. Dernièrement na uti ko kende Dubai. Na moni basi ya mikie, ya pembe, ya minene, ya mikuse, ya tous les sortes de pays. Kutu ba yebisinga balobi papa, est-ce qu'on meka mungu ate? Oh. Babose ngoza mosala nzambe. Etelinga ite? Omeka ki? Ah, Dubai elenge eh? États-Unis kutu no ke to ke meka dia mungu na Dubai. Nako meka pe États-Unis. Oh, comment siko na yo mto meka? Na ngai États-Unis bokitisa motema na ko meka bino. Yo mto bali yo komi ko meka. Etelinga ite? Bon, o kanga misu te. Siko surprise. Oh baboti na nga basala ngai te. Papa na nga sala ngai te, mama na nga na mboko na zaka na surprise te. Surprise na nga ezaka ka mukolo Kongo ekobonga. Soki Kongo ebongi te surprise ezate. Papa Rabi, soki surprise keno sala bato a Goma. Ah malembe. Te na yebiso soki surprise keno sala bato a Goma kuna. Bato a Goma. Esika nini? Volcan nini moto ezo kita na forme mai. Moto ezo panza nzela. On est ensemble avec tous nos frères de Goma. On est ensemble. Papa, si vous remarquez dans le baka, trouble moko ekoti na minute on a mboka, on a ko papole lango penza batu bien surtout l'église. C'est bien moi ndumba na nkolo pasteur lité ya kanda. Frappe na le frappe na retour. Na ko beta batolo lengo na papolo na nyati yo, na kwesi yo, okota to hôpital. Papa, tala ndenge so takataka na Goma. Ata religion moko babimite. Ata religion moko babimite. Papa omoni innocent. Innocent balume aza plus que religion. OK. Eza na religion moko te koko telema elobaki eleki innocent. Telle contribution moi na mobalu ya salina baninga na ba musicien soit disant païen. C'est très important, c'est très capital. Papa Rabi ngai papa na ngana mama na ngana no basalanga surprise te. Surprise na bino bokendo salela na Goma. Ngai soka surprise pas ba diaspora. Lokola mutu lokola Serge Manena. Soka le basalanga surprise. Ozomo na koboya te. C'est pas un problème. Le quoi toza awa, so to kote marato ya mabandeko baya na surprise au Selo Kilongo TV to ba to ça surprise moi ya bien pour na occasion na yo. Non, mais aux amours il faut to ça aussi. Pouvez venir s'il vous plaît. Faut to ça le surprise et ça bien. Voilà, ça arrive et ça wana les le zai mukolo mbotama na yo. Te rappela ki yo, eza gâteau. Eza gâteau anniversaire. S'il vous plaît, ça font la carton. Voilà. Voilà. Nanya ebisio kenga na botama lelo. Lelo le 3 eza anniversaire na yo. Le 3 juin. Le 3 juin. Mbula nga na botama. Voilà, Nanya ebisio. Zela na nous, goteke si vous pouvez prendre l'image, il y a gâteau, eza anniversaire na ye. Lité ya Kanda. Joyeux anniversaire à vous. Bien signé, hein? Bah, comme il peut lité à Kanda. Voilà. Les anniversaire na yo. Bougez zate. Ah, bougez oza ya gâteau te. Ah, Zambiwani. Pour la lité à Kanda. C'est bon? Tochata moko awa. Si voilà. Almet. Nana mela shimbo kia. Docteur. Almet. Ezali. Voilà. Oko pel ça. Vous allez vous approcher, pasteur Théakanda, comme ça vous allez souffler. Ça va pas mbolayo, hein? C'est très capital. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pasteur Théakanda, joyeux anniversaire. Motama ilamu, ayaya monouet. Motama ilamu, ayaya monouet. Motama ilamu, Masete Akanda. Motama ilamu. Nafula, papa. Nafula, ngo. C'est là nafula, papa. Na baboti na ngana basalange logo te. Ba salo surprise anniversaire. Non na so surprise te banana botama papa. Le 3 juin. C'est que nafula. Nafula ngo papa. Fula papa. Bachane longi.
Gacha ndamnelo. Gacha ndamnelo. Muke kaka, muke le gâteau. Merci encore. Pasteur Okata gâteau. Pardon, oh là là. Pasteur Okata gâteau. Ah papa. Nakanisi lisusu. Nini? Tant tokenaka ba volontaire na 97. Aucun volontaire. Oh papa. Menga la bimisi batu ba michopo na mbogo eti. Kata na tendresse. Te papa. Fona kata okaka nesi. Ndenge nini kasi? E utaka na sebo ya. Ok. Te zela na kata ya munene. Yo kanisi na kata muke pona tikela bino. Munene boy. Munene boy. Te papa, nga moko mukolo ba ofona lia munene. Oko memela mama te. Ah, e komi lisuma kama madame yawa. Ye pas de la mbula na ebo ekoka. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Togelia Gâteau Libanda, on garde ça un peu. Togelia Libanda, de tantôt. Na olia gâteau nyo songa mo papa. Mutana yoki yango elengi papa miliki eh. Ah non non non. Voilà, vous allez nous excuser alors. Merci pour ça. On va continuer l'émission. Le temps, merci vraiment. Le temps qui est au continuer l'émission. Oyaki na une église te pona ni. Église wapi? Oya ngai. Fanda pasteur, Fanda, le temps. Ozoli ambeli fourchette eza. Tena lia na mbeli papa. Nga na ancien militaire. Olia de gâteau boy. Ah, nga mpe papa. Oh. Ah. Baba ndele tu ko chabuji na fula tu ya sura papa. Nzama pambola yo hein. Merci beaucoup. Obina nous parents ba sel sa yo. Na mona ka yo tina te mais de lo siko na zuyo tina papa. Ah, utangisi ngama ya misu ndeko na ngai. Bana na botama. Mbala liboso. Na bana ko mona nka epa ya bana baninga. Mon anniversaire ba memi bango ba ke ko saka na ba jouer. Ba memi bango na zo. Ba kendo tala banyama. Ba romema bana baninga na ba place ya kitoko. Nzamba pambolo papa Rabi. Kolela te eza anniversaire. Makasi. Ona rata na bumwana. Na komi kozwango na kimokolo. Landa. Babengi yo je suis. Ozala ki ozali mpe okozala. Nzamba kala. Me asala kama makambo sika. Nani aza lokola yo yaya? Amonani te. Amonana te. Akotikala pe komonana te. Eloko na mvia epa ya bana baninga. Tale ye kokutana nga na âge ya plus de 30 ans. Yoza ponanga oyo mosusu akozala te ponanga. Voilà, ça fait très mal et c'est un jour de fête, c'est un jour de joie, c'est le jour de ton anniversaire. Tu dois profiter de cette journée, pasteur littéraire. Si na maman oya memaka yo quelque part. Alesaka yo gâteau. Lobana nzambe merci. Biso to vivre ba pasi oyo. Okoka ko supporter te. Et comme itina niveau na bana ko ebisa nzambe bomanga ilongola nga na mokili oyo. Ozotika nga na vivre pona nini po mokili ngo tina nga na zoyoka esengo te. Soki lelo na koma koyoka esengo. Azongisa nga esengo na motema. Grâce à maman Olive Lembe Kabila. Maman nzamba pambola yo bisika bizwami yo. Opesanga esengo. Oyo nazanga plus de 25 ans, plus de 30 ans. Na inana pambo pesanga esengo pe posa ya kovivre na mokili. Wana nazomona mama na Goma, na Bukavu, na Masisi, na Katanga. Soki bo voyager na ye. Eza mbula to pe date ya anniversaire na ekoki. Asalaka yango ete to célébrer yango po. Tanto ko célébrer wana eyebani te soki na famille na yo si bo célébrer yango. Lobi pezali mbotama ya papa na ngai Joseph Kabila Kabangi le raisi na souhaité ba joyeux anniversaire bisika bizwami ekuna na tata mwasi Jeannette Kabila. Merci beaucoup papa. Tata mwasi na yo. Bandeko na onde? Bandeko na ngai ndeleki na nga mwasi Sifa na mwana ntuka na biso Junior.
Junior na Désir. papa leki na ngai Zoé Kabila. Voilà. Ngape ko tanga ta liste ba noko, tanga ta ko ta mamu. Non Non ba cho yango te. ba changa ite na ko malili ne longi. O kasi ko mebele te. Chakaka. To ki na suka lisolo alelo. Voilà, to aki to ça pasteur la fois surprise na compte Kilongo TV. Pasteur lité à Kanda. Yepe eza les 6. Yepe les 6 hein. Mbotama ilamu na mosali na Nzambe pasteur de la foi. Ba joyeux anniversaire na yo tata pambola yo. Amemo musika na ministère na yo. Ministère wezo lobisa batu bilobela menga na yebi place to banda. Na koye soki prochainement okoya to beta masolo ya ministère na ye ndenge na pambola kai. Merci beaucoup. Et voilà. Et on avait beaucoup de questions, mais on ne saura pas poser toutes ces questions par rapport au temps. Au temps qu'il y a une festine que nous devons citer. Mariage Nayo et Zabongo dimanche Oyo. Mariage religieux. Nalia. Die azotala. Makasi ya papa biloko. Kuna zoka ngo pete na munoko. Pastel akanda ba bêtise na émission esala ima be. Ba bazo benga nga pastel akanda lo ba bêtise bo epona ni. Papa nga soki kande na sila ka maîtrise. Nga na vani na vie ya kikuluna. Ba te interprète Swahili na ba bêtise na kati. Ozomona. Wenze. Eko mama soko na ndenge tika babo kilo. Voilà. On va citer avec Pastel Akanda. On va citer, merci à vous qui nous avez suivis. C'était, oui, Bazoya. Je pense que Bako t'a abondé tous des annoncés. Mais toi, les temps Bazoya, ba fourchette, na ba san potolia. Il y a Nini. Au fou la sous. On est toujours récupéré. Voilà, merci Fiston Bassende FB International, maman. Fiston Bassende, Papi Bunzi, papa français, famille Mosengo, héritier Mpaka 7500 gigapes loko. Les 12, nazo Kenangola, Nabokasi ya Paulo Tudilu, soki na longwe kuna, les 17, les 18 na ke Turquie. Tangu nazo longwa Turquie kuna pa il a sénateur Hossein Saidi mbala moko Eric Mandala lobina ya kozonga lisusu kuna pona le 30 juin na kati ya Dubai. Ba programme yango wana sito pesi Bosco et Jamboya. Programme ya Goma pe to si ça to ça programme to ça la programme to kende Goma. Et go sala bien. Et go sala bien. To konyo anniversaire pe to konyo pe kuna na Goma de kuna na lia pe gâteau na bateau ya bandako kuna ya. Voilà, merci Fiston Bastende, merci à Lévi Cyril Arsène Modabi, pasteur Kosio Landabso, merci Panayo, merci Trésor Tingi, merci Gauthier Kele. Ah papa, tout comme émission liée au Soussou. Voilà, c'était donc l'anniversaire de Pasteur Lité Akanda. Il s'est marié ce dimanche, mais son anniversaire était aujourd'hui, on a fêté. Mes compliments à madame, maman Mambote. Maman Melmiche Mambote. Moi, je suis supporter Bouzo Balangaï. Très kitoko. Supporter Ngabongo. Tolonga nipe. Supporter maman Zamte Amunene. Et merci papa Eric Mwamba. Merci fils Kinkela, Gauthier Kele. À vous tous, merci à vous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro Kilongo TV. Merci. Joyeux anniversaire, Pastel Akanda. Joyeux anniversaire. Motama ilamu. Ayaya monouet. Motama ilamu. Ayaya monouet. Motama ilamu. Pastel Akanda. Motama ilamu. Papa, on est senga. Oh, kasi na kani yasu. Mais on katina suki. Papa, on a katina suki. Oh. Oh, papa katina suki. Tina dentiste. On katina suki. On a comme si na bani papa. On est senga na bani. On a comme si na bani. On a suki na papa. Katina suki on a suki. On a suki na bani. Papa, on a suki.
Maman, akofuta suki na ngai, suki na ngai kiboete. Ta suki na ngai ndeko. Na yaka salisa masenda salinga suki. Akomisinga mabandi. Akomisa mabandi ndenge nini? Akofuta suki na ngai kimbia sasa na sutanda suki na ngai ndeko. Mama, akati suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai, tanga produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la damo susuté. Et quand il est sous des communautés, na sala ko suki dana kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suki. Donc comme singe. Nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tanga depuis na koma na suki bele tana. Yango, moi c'est tout le point où tu le levis éviter. Et l'eau va aussi la suki na. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, oui miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la suki na biso. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa Septande. Marina Septande, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle dit que c'est Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. Agence assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe, bokotobe na YouTube, bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatunyaso Kilongo TV.